Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na na pesi biso nyonso mbote na famille ya Réflexion internationale apesi papa na biso Kabolo Lumière mbote oyo asangisi biso na kati ya groupe oyo ya Réflexion internationale na pesi bino nyonso bambote ebele makasi on a ko répondre na mutuna etuna maki biso na semaine que moi si baza ba fiancé ale fiancé na ye azaka na ex na ye azuli révélation wana esengi ke bakota prière yango il faut ezala na ndako ya ex ale ye mwasi akokokende te fo bazala kaka ye na mobali bon na réflexion na ngai yaya oza moto kimia oluki nano mutu apesa o conseil avoir agir donc na félicité openza oza moto kimia na bato mosusu elingi esimba te do bitumba elingaki ebima mais yo oza moto kimia na félicité yo mais nzambe asunga yo oza mobali oyo aza na maturité sakola kala baje o nyonso ya kokenda na baveiller de prière eseleka kala oza na ndako na bino kosi ke nakokela na veiller mokeno veiller te babiloko wana si tosala yango de eseleka deja siko ye alingi asala yango mpa na yo donc eza lokola moto moko na akoli na ye nano te aza nango na baje ya bapapa na mama donc na maturité oyo oza nango na modele na yokeli yo yaya nzambe apesa mobali ya kimia me nga mpe na okama mobali na yo fiançango banda kala azalaki prophétesse te ka nde baboyani na ex nde bakomi na mwasi mosusu ale ex akomi prophétesse mpo ando opesaki baprophétie omo ateka babetango mabe omo ateka betango mabe ata yo moko mpenza soki ovandi mpenza oraisonne omo ateka eza ele omona kati yani ezelaka te donc mpo na nga mpe na conseil na nga nzambe apesa o mobali oyo aza na maturité soki ye akochange te yaya so oza mwasi kitoko vanda mpe ya kimia nzambe apesa mobala bien mpo wana na ebandeli deja eza boye onge esika okotela na ndako eza ndeni sika ezala mabe makasi babilo mosusu tokataka yango deja na ebandeli mpo ntango tokokóma na ndako baje oyo bapapa na mama ezala te soki dai na libanda de aza na baje ya boye mpo siko so okoti na ndako na libanda kuta asengi yo permission soki na ndako ando senga te ntan miyebelaka ere yango so omoni esimbi te yaya bendana bon na réflexion na ngai ndenge nakaniseli yaya conseil na opesa yo do oza mwasi moko ya kimia nzambe apesa mobali bien mobali oyo yo na nakoli nano te mpo mobali oyo aza na maturité jamais akosangana na ex mpo bake kosala baprière mpo ani te tosala ngo na église te tokesala ngo na ndaka ex soki baza na baprière mosusu baosala to bakangi yo ndoki yango wana baoboyake bosambela esika moko le mosusu yo kocomprendre révélation wana eza kitoko te yaya nzambe asunga ozwa mobala bien ya na réflexion na ngai yango wana tokutani mbala nsima chao.